Mais qu'on le cahier qu'on soit vidéo n'a qu'on répondre grâce papa. Na ndenge ya français belo zoloba. Na ndenge ya mouton mature intellectuel que vous êtes. Encore le kanango te oya na on a raison parce que nyonso eza mouton lukango. Lelo libala grâce c'est ça là qui ba amitié ba ninge palanga na. Neti ngai libala oyo koki ko kufa te. Voilà. Premièrement ko kufa te pour la nini. Etika amitié na défaut. Karine na ifeti ba bebana. Karine na ifeti ba bebana. Karine na ifeti ba bebana. Grâce fois que poto, il faut bota bana, il faut pas vendre des bota bana. À cause du démarche en ozongi là. Oh. Pourquoi n'enga tika liba amitié tika à défaut. Il veut na Karine bébé bana. Il veut na Karine bébé bana. Il veut na Karine bébé bana. Tu vois libalo. Jamais recouverte grâce au bota. Grâce fois que poto, il faut savourer libala na ye. Baba qui pour les meilleurs et les pires. Les pires ne yango. Les meilleurs parce que le futa. D'abord on a le basuka na rolo bezaka ka grâce mais c'est pas joué au panza qui copinage ya Yvette ami d'en face ya Karine. Ba beba na ba secret ba tanga na makambu moko na internet ba loba. Boko si libala oyo ko continuer. Vraiment. Et ko continuer na suki. Non, ngai Brian, nalingaki na sala sope émission na lobake, je ne suis plus avec grâce et tout. Oh, Kevin peut mon qui ont au pesé hein. Et pesé pour naïe, voilà, je crois Tindela qui une personne peut boyer vidéo yango. Tindela peut une personne vidéo yango. Carmen Odia par. Ouais, voilà, Carmen Odia, Tindela qui est payé vidéo yango. Qui met d'attendre que la Tindela Carmen va Tindela Tania Mabe, va Tindela peu Lorette ou Azana Biso en plateau. Mais là batina ko vidéo pas la question. Batina les gars vidéo on a tena makambo wana te. Ngala question benga kingai. Ngala zapa mon dudeni. Na vandi kuna na hoza na sa émission nanga. Na mo le question benga mina ngatania na moni. Mobala ya grâce te matindeli ngai. Vidéo moko boy. Mais nazo comprendre ngote. Na ba message atina nazo comprendre te. Na tunyo bengi déjà grâce. Abi oui tozo sani ni tozo sora na grâce. Et puis c'est tout. Mais c'est ko publier ngote. Ko sa la ngo émission te. Pour ça les lots, tu t'en zèles, on a nos raisons, elles baissent. Les gens elles baissent, t'es pas dans solo la grâce, elles baissent, on dirait qu'il y a un problème. C'était l'eau, ceux qui veulent que tu parles, bah tu n'es pas l'eau, qui n'ont pas l'eau à bongo, n'a pas publié, on a habité pour gagner quoi, n'a habité. Ngane na zabwe, les gens qui ont de la vidéo en athée. Car à l'objet, quand on a tout un petit sœur en États-Unis, on a bien comment on est en grâce na mi te la binga na pure grâce te na mutu na partel ipeka na likolo makana kokota ngai o banana ndenge nini ngas ko loko nazo condamner pena plus papa na biso braneza kaka pourquoi atinda ki ba vidéo wana pas les kechu azo luka base pourquoi azo luka base mais c'est Brian parce que on a les kechu mais c'est Brian ba pesa na mbote ga mukola libala moi na maman kobuka na te yoka lisolo Maman Gisnovitz, il y a un coach à l'opposition de Nabino. Aïna Bakisi, aux autres traités à tempo, Banduta, Baboko na nena nena opesa kambindo, peu soto na kati ya ndoto Nabino loko la poche des yeux, Ridna Elongi, vieillissement, au profiter na cash ne, au comment kobo melongi, au comment koke la ndoto na osoni, Kobuka na te, Lukaka Maman Gisnovitz, au kozonga leke, mouete, kou. Maman nangaye babi maman Gisnovitz azo soigner nyonso etali l'opposition ntoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete si la kate elonye nzuluka et comment le comme batumena depo makala yaka potebi docteur azaka kamoko coach azaka kamoko kozoe ezana ngo facile azape na Facebook WhatsApp ba site nyonso internet ceux qui olingo zo ba produit na e livraison nango eza partout dans le monde to beta w il faut na sa checking lelo mbisa okoka na sombite makaya na sombite mbisa mai na sombite na ebitende no yo yebite que ça mais comment la Canada ah bon Lobana Noaïda et pas maman Espérance vous on dofi kuna nyas
chez Espérance Ndofi. Épicerie mondiale et café. Maison Espérance Ndofi, Congo na Katia Canada. Olingi kolamba na loboko ya ba femme africaine, yaka nyoso ezali. Bankolo, crevette, makenena, wangila, mbika, ndakala, kuanga ya peme. Pona bo pikili kibwanzoto, makasu, ngadiadia pekimbi olongo. Nous sommes au 89 boulevard Saint-Raymond, Gatineau, Québec, au Canada. Olambi, Topesio. Aïda, oui, vous êtes intéressante. Vous avez la Kinshasa, moi, ma camélika na Canada. Ngasa kinaza na mega, na kama gachika Aïda, y'a comme la maman encore. Bonsoir, c'est Brown Cosmétique. Naikola Sabino va produire na biso auto sailaka, ongam kopena sailaka. Oyo eza oil elongi, oyo eza oil ya nzoto, oyo eza bapatch oyo kokola yango ekotia couleur uniforme partout. Tozana ba crème oyo etretaka batache ya maboko, ba acné, ba bouton, sozana ngo traiter lèvres na yo comme rose, tout en a bas savon, tout en a bas lotion. Donc vous contactez. Bienvenue à tous et à toutes. Exemple télévision, votre chaîne de l'excellence, monsieur le journaliste Barési Baza. Koye ba boza ebele na ba itando eke na ba laptop na ba téléphone wabino boko tala biso mwana mboka mopanzi salongo ya solo. Merci beaucoup. Nani rabino ya motoro kene pena linga ngolo kwa mami lela ya mami lela biso eko ça très bien. Alors, merci Nadeyo Azastimabilili, ici ma caméra, à cause de la image kitoko. Sur ce beau plateau, vous voyez bien émission vérité plus art bon raté tout le plus vérité et émissions socio-culturelles. Yo Muto total pour la première fois s'abonner, ça va très bien. Je suis accompagné avec mes confrères parce que Nibal Inde Bisote de Minara, mais je suis avec une dame et puis un frère, Dani Senda et puis Laurette Aruna, mère chef. Laurette Aruna peut être qui m'a combiné une affaire en haut. Il y a Grâce Demo, mais c'est Panzou. Et puis Dani, ou à sa frère, il y a Kevin Panda, le Ketchup, Babi, Yenem Tabimisi, après ici, Moto Babi, en Afrique, qui décide, le Ketchup, Azala Papa Brian, Baouta, que ça, ma camarade, ce qui n'est pas de Bayango, à tout cela, pour que tu aies Catalikambu, Nani, à Koko, Nani, à Kolo Kamalam. D'ailleurs, ce qu'on a d'accord, Nangaï, faut la biso pour dire déjà bonjour, tout le monde. Moi, c'est pour, malgré mon bali, mais tout le monde, moi, si Laurette Aruna, bonjour. Oui, bonjour. Barési Baza, na babonino soya exemple TV, na batonyo so Orlando Biso, en tout cas, nana minga olobate, ba question zaka ya yo to zila ka ba réponse pour tout le bakanito. Merci beaucoup Dani Senda, mon ami, bienvenue. Encore une fois, merci déjà. Il y a une émission, un plateau en fait. Je salue vraiment tout le monde aux occasions Orlando Biso. J'espère que tout ça pour nayo to mais un peu apporter moins éclaircissement à moi ma cambango sur net donc on est là. Voilà, merci beaucoup to bana maman na Dani pour mtozawana likamu oyo ya sorti qui on a biso grâce mon passeport rouge comme madame Panzou monsieur son mari mais tu comprends et bardé monsieur son mari il est beaucoup comme un youtubeur aille na YouTube pour la reprendre sa explication ba une information té à ça la vidéo depuis émission oyo. Grâce à moi, ça qui n'a le ketchup à Kati, il y a Benga qui passe des annoncés, donc moi et belé yo dans le ketchup, mais quand on peut corrélater, c'est normal histoire en gros, ce que j'ai dit le lingue body. Bon en fait, bisono surtout au Landa Kati ndenge grâce à Salara Kati na ipa ya Kevin et tout. Mais Zaki après qu'on publié émission en gros, après na moni Kevin je me souviens non Dani il y a ka mona pour te benga na mwana mwana yo tala nini yo tala makambo ezao ngabi nini alaxi non tala batindeni ngai vidéo et pas ya mobile ya grâce alobi non soki grâce bazana bazoyo kanate bazana ba mésentente paraît-il que bazana sous ensemble était annulé toute ba démarche ya voyage naie et tout c'est les gars qui a contacté Kevin. Le retour dans le numéro a été. Kevin a numéro inconnu côté à Taliban mais c'est pas voilà. OK. Puis Kevin comme on a yé Brian je crois yé bien comme on a réka na ba mariage hein na mariage ne bisonyo so pene to mona yé ne banyo so ba mona réka na mariage que ou soit bazaki déjà na relation moko avant ou soit ba créer qui ba affinité moko non il y avait pas des affinités ou quelque chose que là on se suspectait.
Car yende mutabanda ko contacter Kevin. Tant a contacté Kevin et Kevin pas mon yango pe quand même étrange. Ah, ndeni ni mariage ngo to le kanonga lobby a boé. Muto biso tozo voilà, muto biso to considérer ki beau frère na biso yo longo na biso moi Sony, mais ndeni ni mamberoza ya soutien na niveau. En tout cas pour na vidéo ngo yeba lobaki nini sur ozana moi idée. Non, mais juste lobaki kaka mo vidéo ngo circuler déjà. Ils circuler au nom ngai Brian na linga ki na sala so pe émission na lobaki je ne suis plus avec grâce et tout. Oh, Kevin peut mon équipe est au pesé hein. Et pesé pour naïe voilà je crois Tindela qui une personne peut boire vidéo en haut. Tindela peut une personne vidéo en haut. Carmen Odia ouais voilà Carmen Odia Tindela qui est vidéo en haut. Qui met d'attendre que la Tindela Carmen va Tindela Tania Mabe va Tindela peu Lorette ou Azana biso en plateau. Non mais Lorette aza awa ako awo lo bamenga on a ebieza ki Tindela ka Carmen on a ndayibisenga ngakutu ah ngakutu na tango na yo kiango na bi mais yo information zui neni ni yo moko koki ko gérer en côté. Voilà. Déjà ça aussi c'est aussi un problème avec lui, avec Kevin. Donc il y a à chaque fois sur Ali Kambu, azoangoka toujours na première degré azoango moi chocho. Maîtrise wana akokrapena ko gérer li kamte ngato na mona ki azu vidéo wana ngatuninga ah Kevin pona nini ozui vidéo o tindela ngo directement mutu mususu. Pourquoi ne pas contacter Moko grâce au l'accès vidéo oh non nazo solo la déjà na grâce on a yaibis non solo la déjà na grâce et tout en tout cas on a yebika ki suka na ngwana après na yebité so ki ndenge ni ba développer on a ndé to momo na mambo pété na on a net to yebité. Voilà, merci beaucoup mais ba na yo ki Dani Koloba wa vidéo ngo batindela ki plus Carmel mais na yebité Dani peut-être tu ayeba été batindela ko to yo ki nga na obeta lisolo o total live to yo ki ba kombo ya bandeko basi pe etangami ainsi que Lorette Arunoza wa vidéo ngo il paraît-il que yo pozwa kango c'est que yo peut muto dispatcher ngo to pandi ngo to ndeni to yo kapé maloba wa yo. Voilà bon et ça ngo tribunal té déjà to sambaté mais ezaka likamo ba ngai les gens yebi na zamta ba buzz té les gens yebi na linga buzz té so na linga buzz mais na sala buzz je ne vis pas na YouTube ngambo na chaîne ngo na tona té pour dire que na zala na posa ba buzz té na rose té loko soki ba leke tu par exemple batini bangi loko ke na rose loko bongo na ba publier na habité pour gagner quoi na habité ngane na zabwe leke to tikala otindela ngai vidéo wana té kaka lobby ka ngakutu mtabenga nga petite sœur nanga en États-Unis abenga ko tabi ah comment on a été en grâce na mitela binga na pure grâce té na mutu na parteli peka na likolo makana kokota ngai o banana ndenge nini na benga kutu pele ke tu te pona yebi keza mangolo kuta pole ke tu tinela ngelo té après on a moni mutu so intéressé ngane so ndesa oh comprendre nga na mona beno tendo ke tu ngamni na yo kana nelo chabi na oh ndele ke kutazo ko apprendre ngango nde lobi nango na yebi pete nga kutu na yebi eloko te neto zalaka na leke tu kita mata neto solane bien na tika ku koyeba na ngate ke video moko boeleke tu ba komela message kaka lobi ne leke tu zo yebi sanga ke non na zwa ki video ba tindela ki nga to sese ko sala kan ne Daniel tu ko expliquer ba sala ki émission na grâce jour kutu grâce sala ki émission na zala na village na zo ba jour ngo o ba sala ki 4 ba so sala émission après émission de mobile ya grâce atindela ka ye vidéo wana ba tindeli ndeye atindela ka ngo Carmen parce que ye abande ko ye bana elongi mobile ya grâce pas moné ka jour à libala quoi atindela ki Carmen dans le sens que pour à vérifier réellement c'est que est-ce que muto pena tindi ozaye ne Carmen a confirmé oui ezaye alors ya atindela ki Carmen te na ndenge ke créé o créé atindela ki Carmen ka juste pour éclaircissement ba ke mutu atindela vidéo atindela ka mutu moko atindela Carmen atindela ngate en tout cas soki ndingo lobi soki bato balo ba keza nga bongo ba longola nga na mutu malika ba voyage ba bi Lorette Mikolo ba uti voyage na leto tu yo plus faille voyage na Afrique du Sud ebe ke faille ba puta na Brian na Afrique du Sud te makambo voyage ba kamni bazoba leke tu ake makambo FBT ake makambo FBT faille to voyager na to ke na Afrique du Sud effectivement nga na kete parce que nga na programme ya voyage na ko ne place mususu yango sali ke moyena combiner deux voyages ezate yango leke tu ake makambo ya FBT et pas papa na biso Paul Fikipo ba okuta mbala grâce ba na ndene na mais okuta non na Brian relation ba na relation moko te na mbala grâce ba non ba tu ba comme ça ba zoloba babi maka oyo ki ba babi maka
babima ndenge nini babima nini yango babima wapi c'est faux omoni totika non pe mamsusu nzampo mutu akufa na antenne na YouTube oyo mutu na YouTube oyo et le bête aruna a la réputation na ye il faut comprendre il faut qu'on se le dise muna mutu aza na réputation na ye pe toza na ba famille na biso toza na bato batalaka ba net oyo pourquoi kolinga kontacher mutu likambu munene bolisa bolata mutu charge abi likambu divorce ça soki bakabwana na bacha na mutu keno lekechunde mutu apanzaka ube yende mama ata bino moko ye na ye batikala koyebana na wapi ne bo sakana Kevin ayeba Brian te ayeba ete batu nyonso nde to mona ye kaka jour ya mariage ya grâce parce que relation nino bango balé bakoza nango batu balo baki non babotolier mobali boena c'est pas bien Karina boya libala na parce que mon homme na panzo balo déjà les chumis. Ah bon? Oui. Bango bazoka temps ya osana Karine pour Karine elle c'est bon. Omoni on est déjà omoni tozana les Quechua nous sommes déjà une famille. Ata soki ngala koyeba partir likamoro tete na mabedo koyeba. Omoni so ngala yebi parti monter à les Quechua tana mabedo koyeba. Soki ke les Quechua yeba na mobala grâce wana avant. Engeye yeba na ke ba yeba ni. Donc ça na libala awa ya Deborah Bwanga era bala na kina bofa na so papi cheli. Tellement to mutu nyo so soto non c'est ba jete mutu nyo so zoya ça la bole Quechua na kutu babimi c'est petit frère ya papi ko ba kokana. Siko est-ce que pour mona ke ba ki intimité te jour à libala grâce yo mona ki le Quechua ke ne kuna la ba jeune ça sala ngote. Ba distance ezaki poza ke na grâce ba liboso mona mobala ngo za ka jour wana. Et puis et là pe na komona ngo mabeza papa na biso pando za ndenge nini ata soka za kina ba vidéo ne ba bilo no linga sala wana pourquoi tineka ngo na likita ya côté kuna te pourquoi ko tinda na likita ya côté le atinde ngo lekechu po yebi ke lekechu ba makambo ekita ke mataka na bandenga bakala ba tuso ba koza ba sana ba mo ba blessure intérieure za ba yo ko tinda ngo lekechu pourquoi pour nous retinda puisque déjà relation ya Kevin na grâce ezala moi parce que ya yambaki attention ki le kechu atinde ayambaki grâce le kechu azana journaliste ayambaka pe ba malika ayambaka za problème fallait ki biloko wana atinda ngwa msupa po moura pas journaliste encore atinda ngwa msupa par exemple pas moura ke tala bo po ebike ba pire bango nde bo na bo ou eza ko question peut-être ko kosala émission po yeza muta YouTube ta ko sa makambo te baza na ba parent musala mwa mulopo na mobile nezani pour ba parents na bango libala pour na ba couple nyoso er bazora ba parents zaka er likambu ezali il faut contacter ba parents pourquoi on contacter les que tu as balaté ayebi na makambo ya couple za raté o ya ko répondre sur base de quoi voilà les que tu ya alors on a pas mobile non ba résine katité so to landé lango bien on comprendre que il y a tricage mon quelque part ngai opinion na ngeza bongo ou soit alingaka piéger Kevin ou soit alingaka triquer de Kevin pour na temps normal ngana ebi ke mutu wana salika na mwasi na émission qu'est-ce qui me pousse ngai na kende kotindela mutu wana ba vidéo ba conversation non mais on sait pourquoi kake pas Kevin azana poto ba direct ba sala na poto ba zebele fa lukata Marilo donc ou soit avec na besoin à créer business na sima comme pe Kevin total on a contesté on a pas ni boy tokenena na contexte o eza que mobali ya bali mwasi avant mobali ya bala mwasi sûrement on s'attendre que à accepter na bandenge nyoso azaleli tozana ah pardon Barezi Baza makamwa minene okute bima o ya buzz ah pourquoi boya grâce merci pour makamwa minene bima ki o zongi o ya kutu grâce lesbienne coach ya voilà asinya abalena mabene na po mutu nyoso se kezaki passer na abalaki autre mais o chemo sinanda kutango ba parents bazali et que moi likama bozo simba parce que netoza boye mutu na mutu azana comportement na ekozane tuyo lelo asoko baloza na comportement moi soko baloza na comportement deux personnes il y a ba famille deux familles différentes boye eza pasi popo mesana liba les autres et loro oyo bitoko pesa kutu conseil te to lo bate poto bal non te mambolé karte mais quand to mona pa ba parents na biso to bi ke soki ba sali ba 30 ans de mariage au monde longia mutu moko mbala moko ka olamuki au monde longia mutu kutu neto zana ba famille so to leto lamuki mo mwa ka mutu pesa okanda yo so mwa mutu ngwa pesa okanda siko mutu bo voilà. C'est quoi ce qui est que ma belle ezali à grâce à ça boy na boy. Réseaux sociaux ezali
moyen oh ya koko ya kolobe makamwa te pour réseaux sociaux oh ezali bombe koleka Hiroshima pendant na mona nga couple moko te et ya na réseaux sociaux ba solution non na mona te batu nyonso bino boto ko tanga na biso ba koma batu te o ba na réseaux sociaux o mine mabale suka to ebi o pesa la po ebongisa no libala moko te bongisa lo monter réseaux et bomaka mais pourquoi pe batu pe ba kokosa la part des choses entre vie réelle na internet pour anine Sorozaki oza muto internet tango bali qu'est-ce qui t'oblige à remettre ma vie na yo bali fi internet yo kokot internet c'est ça so bali fi internet yo bali na vie réelle na ye soka na vie réelle soka monique lingi moi sinon continuer na vie internet pekisa pekisa moi sinon na net so yo olingi moi c'est internet allez yo peut directement comme côté sous na kata base donc ça peut on bala base mais c'est tout à fait normal oui on bala base plus égal té o ngala on est vie réelle ya bala impoli avec maman na yo baba sa liboso eh biso pe toyoka na biso pe oza moto toyoka mo pe kesika oyo moi ça fini on maloba na ye présent atanya mabedi yango ça peut entrer na ye voilà to me kampe ko so alika mango po tanya pe babi comme on est système kuna yo pe moto panza ki pe audio yango na likambango to vidéo to yoka yo ba ko tala partout dans le monde pour me mo côté ba sera ma bêtise pour anine so ba ba na bango kimia il faut luka bo salir ka kombo bato pour me témoigner pour croire na sala ba direct na tena koka ngote za fina ngati na sala ka émission na etando ba ba otala biso na ya batina ko vidéo pas la kitu pour batina linga vidéo wana tena e makambo wana te ngala ke twa benga kingai ngala za pa modude ni na vandi kuna na hoza na sa émission nanga na mo le ke twa benga mina ngatani ya na moni mobale ya grâce te matindeli ngai vidéo moko boy mais nazo comprendre ngote na ba message atini nazo comprendre te na tuni obengi déjà grâce abi oui tozo sani ni tozo sola na grâce et puis c'est tout mais c'est ko publier ngote ko sala ngo émission te ko sala lo te to zela ngo na no raison za base mais tu na eza base te pas na solo na grâce eza base te on dirait ba na problème mais déjà eza régler ba solo li et c'est so nazo na ye ba non likambo tout le monde wana balati les que tu charger anine. Est-ce que tu as vu Brian? Est-ce que tu as solo là? Parce que maman non ba vidéo zo circuler entre Kevin et Brian. Maman les que tu as ça non peut gêner. Ba capture. Ah ça non peut gêner maman les que tu as Ernest le maman on et ça rappelle pas ça maman. Bah oui. Pour nini Ernest ko incliner mutu atali ka muta salité. So atinela ki ndeko moi si. Carmel vidéo. Pour Carmel ça Kirin dikat. Ah ça Kirin na bango habiter et puis il y a bien longue, on va la bien dire. Il faut appeler ça éclaircissement. Mais c'est pas parce que la fiançaille. On est bien longue. Obligé, net ingaso ni kambo. La vitesse là de la roue, na so roue na yebi muto bien. Voilà. Car on a talent dans la mise on comme ça grave, le extraordinaire bon le marqué. Mami bala bato, bato basaboe, bana bato. Pendant que Yemoko Brian ne muta contacta qui le ketchu. Les que tu as eu Brian T. Parce qu'on passe dans on comprend on dirait que Kevin a Luca Brian alors que c'est pas ça. Ils ont déstabilisé les balles na ye. Maman ni bozolo ba. Na ona minute yoko. Ba rezi, oi puto na passe le quoi grâce témoin te na mambo nyonso. Grâce témoin na passe mon lolo to solo na nene ke le na tango. Grâce témoin. Mais nene a pas le bateau a bomi grâce c'est ça entourage na entourage on ba na nene a pe sous. Nene a lobby o senge bani ya loba. Yemoka yebi le pourquoi lobby yango. Ko ye pas azaki moko katri bazaki na bango ba vanda ba oseka. Yemoka yebi le pourquoi biso to yebi le pourquoi. Voilà. Biso to loba ke batika ko incliner les ketchu non. C'est comme si bozo s'en prendre na moi na batu alors que yebi na likamute. Voilà. Yemo papa mukolo bongo ayena ba bisi ba biloko na ayena on a réseaux sociaux. Oh. Nasko nazo condamné pena plus papa na biso brandeza kaka pourquoi atinda ki ba vidéo wana pas les ketchu. Azo Lucabez. Pourquoi? Azo Lucabez. Mais c'est Brian. Parce qu'on a les ketchu. Mais c'est Brian. Ba pesa na mbote ga mukola libala. Quand les autres sont bien biso ko to yara avant. Na yebi YouTube marquage yebi mutu na kombo na yebi. C'est problème té. On était les bisoté. Mais c'est pas mais so ka yebi YouTube avec na problème. Un problème. C'est un problème. Tu YouTube balanda biso. Balanda biso. Na ikopo ba misien so ba bon na. Ngana kama na bona numéro 1 ni na ngai na pas journaliste bon na bingayo batala nga pas numéro 1. Oh numéro 1 tala nga. Batala ka. Oyebi na détail. On pense tala biso te poani. Voilà. Asa mutu afana na poto. Konza mboka kutu bazotala. Parce
bazotala biso baomona biso na etando baomona biso mabiso yeyo mono alobaka mono azaka voir rock ngaye si des problèmes chef yeyo problème ngo ezalaki nini il fallait kaka atindela kaka lekechu voilà côté wana ne eza moi louche angisu alobaki alingaka triquer ye alingaka triquer ye seulement kotindela lekechu ezalaki but nini il faut ka lekechu azala kati pa lekechu créaka toujours ba problème soka kati li muta lekechu par exemple na bolingo koteki chéri bon ben naso ninga oleka kati eso lekechu aboya siko ya moto alati mutu lo pété na mosapi oleka kati ata lekechu ye moko osabote osala mote bato soso lekechu il fallait obenga grâce on a lobby moi so boyebi likambo te botika kolobaka na betando ma so monoko ebetisa ka film ebetisa ba sima film neke cho benga kande ko na ye grâce pa solo like tala likambo boye asi oui leke chu tout ça ba problème voilà. Est-ce qu'il y a un point auto kende pour répondre à ta point de vue na ye ndenge to mona ka bande ko nyonso ba bala na YouTube mobali soka bali mwasi na bi que tu es ma femme alors beblo ka YouTube za ka quitter mati je veux plus que au salam musala nenge panzo tika grâce à ça musala yango peut-être même pe na ba makambo nyonso te Barizi pardon na le bana liboso omoni mutu na ndenge na ye mobali na mbali pas fonctionner ndenge na ye mobali muso rolinga ne pe mwasi na yazaki comédien na malgré bali ya continuer pe na comédie mobali muso rolinga pe mwasi ne malgré musala wana ka mwasi no sala continuer nango mais il faut yo moko siko mobali ozala fort okoka ko gérer mwasi na yo si tu trouves que non mwasi na nga place o sala ngo boy en tout cas na télé bagarre de fou en tout cas tu dois pas dépasser ces limites là yo mobali ne muto ko gérer mwasi na yo malgré musala wana permettre mwasi na sala tant yandi mai que grâce à continuer na internet soit à continuer la vie en net yé mon connaît ce que muto comment gérer grâce aux hommes so tant yo mobali ozo ko kaparitil ko gérer moi sinon na net ou soit ceux qui ndenge moi ça émission yo c'est pélaité ou soit nenga lobai kati yo c'est pélaité na malobo ya lobaki benga moi sinon directement yebisa non mais maman ce que tu as dit là j'ai pas aimé ou soit ce que tu fais j'aime pas au lieu de s'en prendre na batumi susu oh mba invité qui on doit bien ça une émission OK nous continue de lever makambo et concernant qui ni Kevin et concernant qui ni émission il fallait qui abenga yemoko moi sinaye asola na ibazana ba parent pourquoi ba kendo contacter ba parent et ça va parent na moté botala ndenge nini Kevin nani grâce à ça l'émission pour anya lo bien moté yo tindela mona makamwana so total bien et concerné Kevin ni Dev ni Dadan et concerné était waouh mais moi si atanya ma bête kotika moi ça continue na musala yo boza futur fiancé le bo roba la papa ropex on les a selon mobali na mobali papi tchela balari Deborah Bwanga abali erazo bala et papi tchela abonné ko bwa mama YouTube oui papi tchela la zuwa eleki na mutu na ye aba mambo bandi ke libala mambo sili ayisi Deborah yo na YouTube abu Deborah linga sala ke forcer papi abi mo so forcer total na ngai na yo na bale muninga de ba sa ini atiki ni yo kampeka kita na yo kaka c'est simple comme bonjour oyo grâce na mobali na ye ba solo la ki biso to za kité so ki mobali grâce c'est que non continuer na nous roza besoin so o sala musala na yo ti o kendaka o tika wona yebika bango mobali na mobali azana façon yo ebele ba fia théâtre ba balati bien ka mo nga balati voilà ma continue musana ye ba répercussion pe ya pas après mariage mais tout le monde me bana mamba ya tena ba mariage mais mobali le quoi dit donc ça c'est un jeune garçon à ça jeune mais à sa maturité atale que les kamoso nga bena ye boy et pesa susu moto na boma ngo esa nini yongo to bala ne to bala boy ba rezili bala zanzela mulai ezanzela moko yona ebisaki grâce na mission mona salaki ngabinde ko na ngai nzela za no mulai no bovandi na panzo sika moko mote no bobandi ko lala ko lamuka sika mo o bolala ki wana ezaki kaka bo ronfler bozo koma que faut lamba balamba boy faut basala boy organisation na yo na mobile bozaki mutu na mino ezaki en l'air tu vois c'est qu'on no bovandi sika mote a bovandi sika mwana yaka bo bota kama liboso yo koma munene po pas alingi gaste matana mo muke akoma munene abota bala bibale nzeleza mulai ngada pa biso papa biso dara pas flic pas a muluba bakitaka te yazaka boy so bandi ko pété yo motu nazo pétele nini maman satala keka boy yo kasa mitema ya maman so wakeba maman so mitema na bango ezaka minene pona ofana libala o 15 ans 30 ans yongai na sa bandi nanu peza za basunga biso ozu recul
Télation recul, mais bazo finga bien babi Lorette ba âge zo poussa bozo bala pe poussa la penza. C'est na minute oyo. Na minute oyo. Tolo bela sujet te ke ya obo balo be bo bala te. Omoni parce que ko bala ezali eloko oyo eyaka na ngongo nango lingi. Mama na biso auto biso sosala ki challenge na TikTok ya Fanta na bosa ni komba artiste. Ma de la paix ye wana baliti. Mais bilenge basi pe musu bazape. Te tika mama mbali mwasi nyosa zalaka na mobali mbali nyosa zapeka na mwasi. O ezala ex azalaka c'est pas pour rien mona ex ezalaka. Eza ko tu yango des sujets te olobela. Sujet eza que moi si tango sa musala. Tant mobala ya kucho na musala wana eza décision o mobala koloba sur net ngane na loba ngali londe na zabwe. Et que na bali et que mbala ngabi singa Lorette na lingi boite no tika nanga. Na tika nanga pona mwana ngai pe eloko oyo eza plus que relation nanga te plus que libana nanga. Tomba nanga bi ke na lingi te tika na tika. Siko soki pe na lingi musala nanga na yebi pe façon so ko so na mobala na so papa ana so papa abi na bon. Ok, mais la ligne est à la boy. Na landi ligne au papa à ligne. Ngana ne ko landa grâce mo bana mbane usala basara nini mo réception mo pour dîner mo pour na bato ba yaki bona boy. Alata ki mo lambani mo etika mutolu libanda etika mo libumu na pantalon boy. Bato ba critiquer pourquoi zo lata boy alobi ni mobile nanga linganga bongo. D'ailleurs tout complet on a lati yem ta elenga mta sombelenga. Voilà. Lelo oyo soki mobile abaki grâce à ça impoli grâce à ça boy tu as vu que l'éducation de base tozorananda kutobo ité mais mibali musupe ba éduka basi netinga na zala mtu mona loba mais lelo na koma msusu musomu tabi na likambu na koma ko zo msusu na tourner langage nanga 7 fois et ça peut-être par rapport à relation mona zaki na mobile mona zaki na nanga ke te moi si boyete ko loba boyete na koma vana loba na comment réfléchir msusu pour apona kata lingala mo par rapport à mobile donc so grâce à zaki maloba be aza impoli ne mobile ba wa saki azongi saki mobile so monika kokite akepa ba parrain c'est pas kokite pas ba parrain à recourir pas ba parents on peut ba bota grâce que moi na boy na ba parents ba ko vendre moi na ba on a boy mais qu'on le cahier ko zo vidéo na ko répondre grâce papa na ndenge ya français belo zoloba na ndenge ya mouton et mature intellectuel que vous êtes encore le kanango te oya na on a raison parce que nyonso ezali mto lukango parce que ceux qui grâce à ça que mission se pele na ngote oka ko benga soto benga ta le kecho ko baneke na ligne mission te bo supprimer mission na ligne ngote ou soit o bengi moi sinon bi émission na pesio 24 heures na mona ngote enge longwa le kecho nga longo le mission na mais procédure oyo kende na ngo le loko cha le kecho charge que le lo mabe na biso communauté na biso congolaise mabe nango ezakani so baoki baoka kaka lito imoko bakoma kaka koloba kaka leke chu nyonso oyo boloba boye parce que non il y a pas eu mort d'homme na internet jour mutu moko kufa likolo internet ke baselo mo boye mutu akokita kufi ase suicider baotika ana fimo boye na bosse nkombo fion azaki journaliste na chaîne ya Ken Piana Fiona des journalistes na chaîne ya chaîne Ken taka Ken Piana chaîne net bien on chaîne na buzz boye na ma Fiona aya na chaîne ya Ken Piana za marié na bosse ngoma Fiona zaki azape na islam Fiona achaka ba fula no kanga ba fula bo na zala surpris comment na Fiona na présidence asala azaka pana kata bureau pena président de la république na bosse ni comment Aminata soki na Fiona boy azala kuna mais azaki femme mariée ça na chaîne Ken Piana engolo ba ke musa na biso zate ke non tozwa ngo so na ndeni ngo na discipline na yo moko discipline na moko puis soki mobala ndimi na yo sala na yo sala soki mobala ba soki mobala za trop jaloux si peso peut-être monde que na Bali yo mo po ko zo ba recul bon on recul oui on recul par exemple na mama loro mususu peut-être ya babuzoba na ko sala te mais mususu ya ba bon fréquentation non na mona ezara nango te que non mobali soki moi soko bala to tambo na biso non eza pas nécessairement moi j'ai des copines qui sont mariées mais na tambo na bo mibela mo baboyanga te pourquoi parce que j'ai des mariées légalement ya to vanda te légalement l'été yebi famille ya mbongo baza kuti na ba 10 ans de mariage to tabola ngai to vanda personne avait place moi ba mobile pour la rejoindre pe biso abine ke mabeza na ngote eza na ngote kaka soko bala il faut tabola kana batu bala non boko soki côté basi musu bala ba trompa mbe bo soza na camarade ya trompa bala ako enduire yo pe na erreur ako enduire yo pe na erreur donc eza na ngo sujet du jour te o boy na boy pona ngai bo bimisa lekechu pour nga vraiment non c'est ngale que tu bima na makambo matu bebele ba otala ba bozu para le que tu parce que non netinga na ozwa para le que tu non ça peut pas grâce te parce que moi si lokolanga le que tu ndenga zawana
azane mo mbala ta réputation ne ba bébé bona boy akoki ko seku sa réputation parce que mobali ata sa réputation mabe so kaza na mbongo na ye akoki ne ko bala na ye mwasi mais biso siko basi ne to za bo lolo soki ba bébé sel biso réputation ezaka moi pasi po passer na biso basi ezaka oka mutu baye passer ne za passer ne boy ba boy po na passer libala op ekoki pe ko luke kufa pona kaka ba émission pona kaka bata YouTube pourquoi mobali ya sala makambo sous influence bien akolinga te mobali na ye ki mobali na za la remis en doute carrément net ne sa boy po la finga bazongisa boy akoba nazwa sikoyo décision moko drastique ya mabe par rapport à makambo lo babo mibali balinga te ba remettre ki mobali na bango en doute balinga ngote la frénion ce ça qui sont parce que koyebisanga te que pendant tout ce temps oyo grâce te mo baba na kina mobali ne bazo ba problème te bazo ba problème. Mais pourquoi ma ramone bima na réseaux sociaux? Pourquoi eloko asikani papa komona ata grâce à ça impoli. Eloko ne asika oya moni oya ko bimisa ngo boyo ki asali boyo. Non. To moni vidéo, to moni preuve te to kondi melo to moni te. To moni preuve te. To moni biso de ça to koko cha moto te. To ko bois ka susu mai et mafuta te plutôt bien ni naissance te bien pétrole te na moto parce que déjà ma rambosser bimi internet eloko ça ne zaka ke. Ko cha kinya. Net nga conseil on a ko pesa grâce te ko répondre te ko sala ba live te ko sala na YouTube te soki ngana oloba éclaircissement mo yo pesa zate benga mobali na yo osana belle famille bilo musu mobala ko sa décision te mais belle famille ezali ba ko tala bi moi c'est moi ba la ki biso nde boye nzambe ba bi on dirait belle famille la majorité ba ya ki mariage te ba ya ka ba ninga na ba mais on eza cousine biso to yeba ndeni ni ke oya za belle famille ou bien za famille proche to yeba ndeni parce que to yeba ndé côté et un problème te et non problème te honorer qui est c'est ce qui compte mais si qu'on a ka lelo libala grâce ça là que ba amitié ba ninga paranga na net ngai libala oyo koki ko kufa te voilà. Premièrement, il faut que tu aies nini. Et si tu as amitié na défaut. Karine na ifeti ba bebana. Voilà libalo. Grâce na zala. Grâce fois que poto, il faut bota bana, il faut pas vendre sika. À cause du démarche na ozongela. Oh. Pourquoi ndenge tika libala? Amitié tika na défaut. Il veut na Karine ba bebana. Tu vois libalo. Jamais recouvre te grâce au bota. Grâce fois que poto, il faut savourer libala na ye. Baba qui pour les meilleurs et les pires. Les pires ndé yango. Les meilleurs ba soki le futa. Ba onga lo basuka na lo bezaka ka grâce mais c'est pas joué au panza qui copinage ya Yvette ami d'en face ya Karine. Ba beba na ba secret ba tanga na makambu moko na internet ba loba. Boko si libala oyo ko continuer. Vraiment. Et ko continuer na suki wana. Non, en fait ngelo mona za contre na ba conseil car ngelo mona za contre comment na ninga zo kota na ba direct ko loba. Voilà. Franchement, je suis contre. En tout cas, un homme ne peut pas. Non, attends, ce choc est qui m'a cassé nini. Mobali a quoi gérer, bah maramsou n'enga gérer en côté. Net lobby à côté na direct, à comme silica. Non, mais n'a pas habité. Non, à côté là, on peut monter. À quoi gérer maramsou na silence, puisque y a mouton à la base dans Makambo nyosoto. Puisque s'il savait qu'il voulait pas que ça puisse arriver, il fallait pas abandonner Makambo. Comme si déjà est arrivé, fallait qu'avant n'a pas nié. Bah tu es belé pe Makambo bima na nest au cholo ba. Est-ce que Barry agit ça? Barry agit ça. Répétez, bah Vandaranier. Mais plus que des alcamans qui bombardent. Oui, mais les gens ne réagissent pas. Bah Vandaranier, bah Talaka. Mais je pense que tu as brassard. Mais pardon, mais tu penses que qui par rapport à en couple, là les questions avec plus pour parti on est mais il voulait ça. Ceux qui bazotaient en couple, il voulait ça. Pourquoi il l'avait contacté? Pourquoi il a contacté Kevin? Vraiment. Fallait pas contacter. Si on a eu un problème, on a problème Natania, on a contacté Tania Poani. Quels yeux vous regardez? Si on a relié, on a monté contacté. Quand vous avez contacté, vous avez relié, non? Anzi, maman, puisque ils ont retombé à Makambo et à Luki. Internet et à l'église, tu as un net au loba. On Luki a beaucoup. Merci. Tu as besoin de personnalité. Tu as besoin de personnalité.
même ma réputation, même ma personnalité, les loyaux. Comment regretter? Bon, t'as là que mai déjà ba sopi. Comment le côté mai wana bazwango, eza passe, ba ça ni ba chaka ba zelo, ba kauka, to éviter nzela nini. Toi tu as besoin nango. C'est le lo ka lo ba ki na biso ke. Ouais, t'es na ta yamba boyaki. Voilà. Mais c'est pas tout à côté à moto. Ça fait trop mal. Surtout les Cambouana. Marisi alinga lelet. Eh ba bimisa makamna bona ba yinda ki. Ba audio. To yamba pete pona ngoa. Akimanga. Boya na côté de mission te na boyaki na. Mais ka kokota. Pourquoi on pesa la carte? Alors que pas si pas autant nini asa réputation. Ana famille na yeba leki ne bazali. C'est tout famille paix. Mais c'est pas n'importe qui famille biologique. Il y a mon évident qui azawa na ebi ke loko na sala ki oui ba retomber nango. Non. Tanya pardon la carte de la ba tu nyonso o ba yoka ngo pe. Eza ba parents musu ba le bara Lorette Tanya Dani ndebo koti kuna bo finisa kuma na biso te Tanya ba Lorette eza ba prénom. Mais ba otala boza mabedi. Aruna za un nom de famille na Dani za senda ba comment les ba combo ya ba parents na biso. Tanya mabedi au fin c'est pas ba parents indirectement. Donc la personne peut te protéger par réputation na biso. Comme conseil ni no romper ça grâce en tant que femme mariée. Ba bien dans un langage facile, ko respecter mon moralité. Mon bala lo ba aso atomboka shimbo mon bala za na bima. Mon bala lo ba de so ka bois ki mon bala za misa. Un bon conseil étant qu'une sœur. Et ça facilité. C'est pas facile et ça aye na monde boko eza mon pépé hein et memio elengi bato ba yena fête bato ba liene to saki wana to lati kitoko on a lati robe les autres traîner le quoi on va marier misamu eza ki soma to lati ki ma kitoko to bimi vraiment kitoko obenda ki ba grâce temo nzamba pesa o motema munene merci après ça remonter à mon nez aussi surmonter ma problème ou ils ont comme là qui est même le téléphone aussi surmonter ils ont pas douleur moi ils ont pas pina mouké bah oh ça va diable à tante bino car pour pas pire ya na mais papa pas quand tu démarches to bonde là ta zone ça démarche to bonde là était aux zones ça na yo to bonde là ya tika micho batuna des fois ya luka na YouTube ya yo bala mwana batu po ani le que tu vas kabana ba sola suna dada ya anniversaire le que tu vas poster le que tu te pas mami na to bonde là to bonde là papa pas nzota bisa hivi ke fa zongi ça apa nzongela comment on est prank prank est un petit jeu quoi la prank donc là qui prank tout ça apprend tout merci d'aller toi c'est scénario conseil la grâce témoin non conseil exact pour moi c'est déjà 20 balles va passer des conseils pour mes parents et pas mes parents ay ba que nyo se quoi arriver donc azanika forte pour azara déjà makasi a continuer déjà dans la makasi à surmonter en haut et ça non mambebele oya j'allais dire une chose ba ka ça quoi to lo babote on dirait to côté là-bas tout côté na so batute to lo biga o eza réalité pour biso to yeba likambe bandaki po bato ba komo lo baleo na net ba yebi na bango bandelité na suka te komika ka ote babotolie mobali babotolie mobali pas mututé pe muto babotolie mobali azate eh loroté batika lo ba tu parles là il reste à rose na mara pourquoi rose loko ya tika mais c'est la mat mais je pense à jeter un coup d'œil non n'importe quoi batika biloko wana on a des familles qui suivent cette bana ba tozana ba famille bana vu le ketchup abeti mosinzo ebotika makambo wana papa bana na panga afrique sila ngane tonga tokena le ketchup non sérieux ça fait mal comment on a créé histoire munene bokola ça moment on a non mais franchement ça fait très mal voilà moi je dirais simplement na batonyo so balandi biso o bozo yo kama solo na net na lokuteza ngobongote yebisa pe monsieur bolanda na ngobongote le lo ba retomber dans la ibele na libala wana Yvette Kalombo a soutenir la meilleure copine pour la makambo. Mais c'est pas nous fois déjà que na mambo ezo bima o to pe sabato ba loba ima mususu raison. Voilà. Puisque bato na bazu déjà raison. Pour yo yeba ki déjà que libala nous a eu attention. Ba supporter ba gagi.
tala net émission ba supporter ba kanga atika amitié batuna défaut okosi voilà je dis merci comme ça batonyo so bazolanda biso batonyo so balinga biso o balobi te fait lo batolobi pe topesi ba contribution na biso na sujet vraiment merci na batonyo so bazolanda biso na ba famille donc eza ma passe mingi na bato bazaki ko accompagner biso bazana biso awa na moni décaré na moni police mbila na moni batonyo so balinga biso awa donc ba grand merci, joyeux anniversaire na tata mokonzi Kreda Omar et place aux Ali na pesio joyeux anniversaire lelo mystique joyeux anniversaire tata mokonzi joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Voilà, bon repère micro là. Merci à Tania Mabedi Neymar, merci à Dani, merci à Laurette Aruna mère chef pour la contribution à Bino. Voilà, biso toyara na gaieté, toyara na conseil, to ce qui mais quand même ça fait très mal. Mais c'est pas nous s'il vous plaît, les Camboya couple et bimarali bandati. Donc bon bongi ça biso a besoin grâce à voyager na mais voyage à Libalandé et ça sous qu'on voyage. Faut faire au sala nuit de noces, nuit de miel de nini. Ligne de miel. Ligne de miel. Ah ça on a Paris devant Château Rouge. Et ça là très bien pour talaka ba retomber le lot il va être parce que na moninga na ya bomwana et que ça là trop bien té mais les gens par exemple banda grâce s'il vous plaît bobo malikambwana pour likamba bombanda onde ko panza mboka mais c'est pas ça Lélie je suis pas pédé pourquoi vous me mélangez pourquoi vous me mettez en couple mais to ko ebaté entre guillemets. Merci beaucoup à tout le monde qui nous ont suivis. Merci à Décaré qui était là pour l'assistance. Merci à Yannick Chambabo Samboka, patron Mogos. Merci à Shekina Vumbi qui toko pétail. Merci à Papa Bissalou, n'a pas si on botte dans ton canca combo. Bah éviter les pourquoi. Marambouza, Tanya Mabedi Neymar, n'a pas si on peut botter. Malgré plateau. Doché Fashion Police, je te salue aussi. Merci à Deo qui était derrière la caméra. Merci à Jonathan Gana. Merci à Jules Monapoutu et Guette Kamas depuis Montréal, depuis le Canada. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Exemple Télévision. Macolin, Bilo Rebelli, bye bye. Portez-vous bien. Yondo limita kanga, peo peto la kanga.
ngai tina nini natika nzela na yo nakolanda te yo kinosuka ya bomoi nanga sunga bomoi nanga yawe tambosanga na nzela ya nsemo Yona papa bozali moko salete yona ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo nanga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga sava yo osiyanga rivière papa inondinga aikoni yo moto papa pelisanga ozamba ineve na pusa papa sulajenga mwana mpate Alleluia nzambe na pomo kembo nanga Elike
Exemple TV Kitoko, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.